baboti nao quand même bazali na appréciation mosusu ya situation peut-être soko bazando quitter bakoki kotala kaka comportement ya mwana oyo à bas âge à 10e aboti donc azali mwana mobulu baboti bakoki kokanisa boye te bakoki kokanisa yango lokola azali mobulu akota ndako ya mwana na biso akotelinganisa mwana na biso na mobulu nayebi yango mingi awa na lopango lesantu na parapsychologie appliquée agene mama oyo wana tomona wana bazali kobota na bomwana makasi mingi baza kosala kindumba oyo ya bamama na bango naino basala ya kote notamment wana Kinshasa donc nakanisi mbala mosusu babuti bakoboya po ya ndingi wana mais soko baboyi il faut tout na bango pourquoi baboyi toloba bazali bandoki mpe bamoni mwana wana azali to na elembo moko ya nzambe oyo ekopekisa bango yo boyi kotosa bango bali mwasi wana isumu ezali te mais soko sikawa okei kuna se situation ekomi mabe ozongeli kaka lisusu bango moni bakoloba na yo mwana otiaki motu makasi moni nde nzambe eza kolela nakanisi na likambo ya libala soko toponi mwasi na biso puisque mingi toza kopona biso moko esengeli biso tosambela nzambe na mikolo eleki ntango azali bato bazali kotuna ngai aluka libila mpo ya libala alobaki basalaka 9 jours ya prière ata soki alingi mwasi wana bakokutana na ye lisusu te mpo ya masolo soko mpe bazali na ndako moko to na lupango moko akosala nyonso mpo ya koevite ye azala na baaffection oyo ya ndenge ya kala akomi retire de manière que nzambe alakisa ye soko libala ekozala e soko osambeli bien na 9 jours wana okomona soko akozala mwasi na yo te ou bien okomona ye na makambo ya mabe ya bamibali mosusu tu nini ou bien okomona kaka comportement na ye ekozala ndenge mosusu oyo okomona no oyo nakoki kobala ye te mais soko nyonso ezali malamu bakolakisa ona ndoto ebino mibale bozali libala mbala mosusu omoni bosali mariage bokomi na ndako na bino moko boye azolamba babiloko azosala boye abutili yo bana tuni oyo wana azali mwasi na yo soko osalaki balisango ya ndenge wana mpe eleki e babuti baboyi yo olingo bala ye ozali na bamoyen puisque soko bango baboyi yo olingo bala il faut disposer na moyen na yo mpo ya logement mpo ya kovivre yo na mwasi na yo soko eza nango te mpo nini kosante te lekisa na yo ntango wana otuna nzambe alukela yo mosusu oyo wana mpe atikala na situation wana soko obali mpe otuni lisumu ya nani bon lisumu ekoki kozala wana te olingo obala ye lisumu moko ezali te puisque nzambe alobi oyo balingani moto moko asepare bango tokani nango ya mibale oui mwasi na mobali bavandi na ndako ya libala baboti bana erere ezangaka te mwasi atengami ere moko ake na ye mwasi atengami veut dire mwasi akomi infidèle oui bon d'accord oui continue mwasi asali mobulu oui na mobulu akosala baparent mobali bamoni baparent mobali badeside kaka libala efe ekufa kaka mais mwa mobali alingaki kaka mwasi na ye abi libala ekufa te atie na ndako bakontinue ntango batuni raison tozongisi mwasi akabi na kalite bano toboti moyen na boyo eza te bo baparent balingi soki kolobisa ye te sikoyo lisumu eza paya na kati na bango non moto moko azali na droit ya kooblige oboya mwasi no te ata moko te ata tata na yo abotaki ata mama na yo nauti koloba yango ezali kaka suite ya question ya liboso problème ya adultère mpo te ezala adultère il faut mobali azala plaignant mobali ezali bandeko ya mobali te tata ya mama to mama ya mobali te to moto mosusu te il faut plainte ya mobali yo moko ozali kose plaindre te olimbisi mwasi na yo enani mosusu moto moko azali te contraire nzambe akosepela mingi na yo mpo oyebi kolimbisa merci vraiment Vamos kwa limboto. Mboto mama. Bana bana mboto. Ngali kumona ngawai. Oui mama. Papa na yoko tuna kana mateo tuko basiko. Pona makambo ya bamibalo basala kazua. Itaki moti nyaza akota contract oleka verser abandika kotumba. Na yoko loba pona mosatu mutombo. Mwasi na ye tozalaka na biso bien.
kaka mbalo eleki oyo nazalaki na ange de merci ntango osala diare makasi awa soki eloko nini baweli na ndako alobi mwasi nde na mobali na ngai nde bazalaka makango apartir wana lerasio ezalaka lisusu te mama kamwanya na mobali na ngai mobali nde nde moto abiki akaniseli bango ke bazalaka makango apekisi ye lerasio ngai na ye ezala lisusu te ati mobulu na kati bongai lokwana mesai na bana na ye siselina na zugu wana po tokabona na bango nazomona so naza na eloko bana nanga batelemi boye mpo napesa bango nazobanga matata ya papa bango nazomona kaka moete yango ntango lobi esalinga mpasi fo na kotuna soki oyo omoni yango ndenge na bana. Merci. Bon, totuna kaka Sylvain Mutombo azala wa candidat Nganga Nzambe Mutombo. Oui, aya ko répondre. Papa, lobby qui est candidat Nganga Nzambe. Eh bien, alors, essayez-le Azali qu'on préciser que Moussantou Mutombo Azali candidat Nganga Nzambe. Donc, aïe qu'on répondre à la question, il y a Maman Wani. Wasia, Maman Wasia présent candidat Nganga Nzambe. Ah, il y a candidat Nganga Nzambe. Donc, ba candidat Nganga Nzambe mi balé, ba komi na moi ba problème avec Wana, pour qui Maman Otikolo. Bon. Moussatou Mutombo, répondez à la question. Papa me pose réponse à la question à Nizaboni. C'est-à-dire que, Gaïdé n'a pas qui n'a pas le santoa. N'a pas vendre du bosso na quartier ambassadeur. De vendre qui n'a moitié n'a pas madame. C'est-à-dire que n'a pas qui n'a pas de qui n'a pas de andako. Ata mokolo moko mwana alobaki ke akutika nzoto te. Mais bandoki wana basali nyonso po babu mangai. Babo mataba na mususu bapesa wa mususu kindoki na bango poke babeba bakoka kite après ça tulungo kikuna mwatinanga yisinga ke na paro tatu na zana mwana mwati moko aza malamu tuza kuvanda na ye malamu meka sina mwani bizali na ye za kusepisa yi to kuvanda na ye ngai na lobi problème moko izalite tulungo kuna tokomi kotoyi tuzuinda to kote après ça relation na bango na mwasi nanga bazaka continuer ngai na mwasi nanga mukolo mususu aye na ndako ayisinga ke ngai na kenda ke pa ya camarade na ngai mobana ye alala kina ndako te abengi ngai alobi ke voilà oyo aza camarade na yo aza kusirika na ngai na subili bino kazi ya sikiro yo omela opesi conseil ngai na lobi ngai na lingi biloko ya ndengo wana te parce que oyi iloko nini kulakisike uzamwana ya balambongo soki azana na problème na ye ya entre mwasi na ye akuku benga yo uzala témoin te po asombe biloko ya ndengo wana po umela uzonga na ndako verle ngana lingi biloko ya ndengo wana te wana za problème bango na bango do go kota makambo wana te premier point yango wana ya mibale mwasi na ngai ye na ndako alubike Joseph yo ndenge nini mama na jaza kulubake mobali na yo azali na mibeku makasi ngai na lobi no iza caractère na ngai na lingi mwasi na ngai alanda oyo ngai naza kuloba yo koluba kokende kusalelika mosusu oyo ezali na volonté na ngai mibeku makasi wana elakisi nini première fois alobaki likambo wana deuxième fois alobaki likambo wana ngai na lobi no oyo ezali likambo mosusu mais yo lobi ke iza kolakisa nini ke mibeku makasi wana ngai nasengaki audience epai ya papa représentant nakuminaki ye mokanda namoni ke nzela oyo toza kokende na mwasi na ngai liwa ekwata na kati ya ndako na ngai po ke ye sikoyo oyo aza koyebisa ngai ke nazali na mibeku makasi mibeku oyo baza koyebisa ye nayebi yango te représentant alobi ke voilà si c'est comme ça nakobengisa mwasi na yo mokolo mosusu awuti epai na ye awuti epai na ye akomi na ndako atelemi na porte alobi yo ndenge nini uzalaka na habitude ya kopesa ngai ata 500 zaire 1000 zaire natambola na yango te mwasi na yo mwasi na ngai oyo makambo atunaka liboso te abandi otuna oyo yango ngai nalobi ngai tozalaka na yo bizalile wana te soki na ye na mbongo nalakisaka yo natiaka mbongo na armoire soki oyo otikali oza na fongole ya armoire soki oza kosala dépense osali dépense eza mbongo oyo toza kolongola oyo toza kobomba ayere yo oyebi ke toza kobomba esika tele mais oyo ya kodepense ezalaka na armoire
ngai napesi yo mbongo otambola na yango na sansi mingi oyo naza koyebisa ye wana aza kosilika alingi kolia fufu te ngai nalobi te bon ngai nalobi ke si c'est comme ça ngai nalingi camarade na bino wana iza kubende mindondo parce que soki kukuta camarade na yo na bizaleli mosusu yo kolinga koaplike wana biso tumesani na yo ndenge mosusu tolanda oyo biso tumesani tika makambo wana yo ozalaki soki na problème oyebisi ngai joseph nalingi boye ngai nalobi bon soki sanzi esili tokosala boye toza kolanda situation na biso na ndenge naloba na bana nyonso naza kotala ndenge bozali koseka koyeba te citoyen mosantu kabila na nzambe mutombo azali na raison moni na kati yo mpo ya koloba te napesi yo kaka raison soko mwasi na mwasi bakomi na camaraderie na bango ekotikala na bonne relation oyo ekoki koaffecte ndako ya moninga te toza kokana nango barelation na bino eyaki kosalema parti mutu monaka mwanya bazali libala yo oyi koyebana na bango eyo koki kobenda na yo na mobali na yo no ya bino barelation noyo evandeli na bino po ya fréquentation ya bino na mwasi ya mosantu mutombo okoka kokoma tebu influence vi na bango na ndako mosantu mutombo ozali na droit mpe na autorité nyonso sur mwasi na yo okoki meme koloba na ye akofréquente ye lisisi soko comportement na bango ezama mais bozali bana ya nzambe lokola ye ayi kofunda yo mpe ofundi ye na mobali na ye na comportement na bango tala mobali na ye asali découchement yo osalaka yango te kamwanya yebi yango soko ozali te kaka okezeki na mosala ezala boye te yo découche a combien de fois asali neno yango te omoni donc mwasi na aki koyeba sikawa te mobali ya moninga na ngai asalaki découchement bameli na masango wana oyo olingaki te yalingai masango wana te epuis abandi kosenga yo bambongo ya poche wana ezali koluka kokamata bizalela ya baninga mpo ya kotia na ndako yo ozali na oyo yo ndenge ozwaka na moke na yo na organisation na yo ye azali na oyo ya ye koloba te ete pays lokola Japon na mbongo ya richesse nyonso aza na yango akoka kose comparer na un petit pays quelconque to grand pays quelconque économiquement faible ekoki kozala ndenge moko te tokoki koloba te ete moto oyo kuna un grand commerçant oyo azali na mbongo mingi azwaka bamillion na sanza moko ya recette ase compare ye na mama oyo aza kotekisa mwa banguba na ye to bamikate na yawa ozali na raison wana soko bolingi bozala na camaraderie na bino ekosuka na bonne relation mais jamais influence na ménage mosusu ekoki kosalema te bino mibale na mwasi na yo bokomi te nzoto yoko moto moko donc langage ekoki kokesene te soko ebandi kokesene mobulu ekokota mobulu ekotaki parce que banda mokolo wana mobulu ekotaki na ndako azungi mbali ya mibale oyo mosantu Bernadette Zuko aza kudeklare atika nzoto ezali a partir ya likambo wana na yebisaki na tata mwasi poke oyebisaki ngai nasololaki na mwana ngai nayebi makelele bozala nango na ndako na kolobo wana te parce que oyo wana ezali kai ya yo na mwasi na yo kobenda minolo na yango te nayebi yango ngai nde moto nazo esalisa mwana bon nasengi kaka na yo te okamata mwasi na yo aza koyoka naye aza kandidate nga na nzambe azali koyoka relation ya ye na banda na ye ata na bango bazali bakandidate nga na nzambe to bakandidate na nzambe ekoki koya kobebisa evandeli ya malamu ya yo na mboka oza koka bozali bandeko ezokola bozali bandeko moto na moto na caractère ne yo na mwasi na yo noyo ya bino ndenge akovanda noyo ya bino ndako bango noyo ya bango ndako ata soko tozali na lopango ya famille papa atongeli biso lopango apesi moto na moto apartement na ye mwasi na mobali no ya bana oyo bazaka na apartement kuna bakoki kokesene na mwasi na mobali na bana oyo bazaka na apartement oyo eza lokuta ano obenda mindono mama na kalisi na pesi reponse
papa nayoki réponse opesi